Na kenda on qui revisiter, na okuta bato sida ba yana ba réponse. Na biki na sida, asasi wa exemple na biki. Na yebisa papa na nabi, oh. C'est qui nzamba bongo na te. Paris, bana Amérique, bana Asie, bana Océanie, émission na bino yango yo NJ4 oyo bonika kotala yango mikolo nyonso bosepelaka na yango na bamituna na bino nyonso oyo boyeba kokomelaka biso oyo bozaka nango posa. Je crois tofandaki kimia te, totambolaki vraiment na arrache-pied pona koyeba na kolukela bino ko ezali bongo ba question na ba mituna na bino yango ndenge balobaka chose promis chose réalisée na mandat ya yemoko le PDG Pati Libondage tufandaki kimia te totambolaki na yango nazoyebisa bino lelo toza bongo na invité moko de marque, invité spécial oto yambeli bino oyo bokozala jamais déçu na o nyonso akoeba na koloba pona makambo etali bonzambe na yango. Sans plus tarder na yebi ke boza déjà ko sepa na bandaku benga papa benga mama benga ba o nyonso yebisa bango ke NJ4 peli moto na yango toza bongo na yemoko le père Condé Mosali na Nzambe oyo ayebani mokili mobimba aza déjà kati na biso. Bonjour pasteur. Oui, bonjour mon frère. Ndenge nazali koyebisa bino Mosali na Nzambe le père Condé aza na biso déjà elongo akoyeba na ko répondre na ba question na bino nyonso oyo boza komituna butuna moi lelo tozolobela sur les sacerdoces erataka te oyo ye moko Mosali na Nzambe alobi yango na lingala bonganga na Nzambe erataka jamais. Alors papa tolingi toyeba tango zoloba sacerdoce erataka te, est-ce que vous pouvez expliquer ba na Nzambe sacerdoce erataka te elingi koloba nini? Oui, merci. Na sepeli na na bino, pe na sepeli na équipe nyonso oyo za awa et en particulier parce que la robandate sana na remercier Pati PDG ainsi que moi Sinaye na binde bozolanda ba sepeli penza parce que amoni directement ma tété et poto zongi ma tété qui est partout. Donc vraiment mon frère Pati, na madame, répondre directement à la question. Sacerdoce et rataraté, il faut que la mato ya mutunyon so tata mama que bonganga nzambe jamais koki ko raté. Donc tant que ko raté te bonganga nzambe spiritualité jamais ekoki ko échouer. So moni place bonganga za ko échouer, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a dit que sacerdoce et rataraté, donc bonganga nzambe pour échouer c'est très difficile. Donc bonganga nzambe ko échouer te. Donc ezali dernière formule ya nzambe. Au meki gauche droite et simbité. Dernier arrêt na yo eza sacerdoce et rataraté. Ya on a lobi na mutu nyonso jamais erata. Donc bako découvrir pendant quelques minutes seulement. Mutu nyonso azana poto azana Kinshasa que jamais koki ko raté mais kaka pendant quelques minutes quelque chose va se passer et tu vas témoigner. Je crois yango. OK pasteur biso tolingi toyeba pote bana nzambe ba tuni mais pourquoi pasteur azamingi focaliser mingi kaka na sacerdoce. Est-ce que mon sacerdoce wana oui ko expliquer yango penza na bozindo nango pote bana nzambe ba meki un peu ko comprendre les mots sacerdoce. Tolingi to expliquer bana nzambe boy. Na moi par exemple mike ba ko comprendre. Ba ko yebiso loro moko Monseigneur, tu peux sur exemple quoi Monseigneur Mosengo Balobi a fêté 50 ans à sacerdoce. Engi gola isani. Donc a fêté 50 ans na ye ya kibonganga ya nzambe. Ba bulisiye lokola nganga nzambe nde a fêté yango. Donc ba koki koloba boye.
bonganga nzambe ezali service to benga ko na français benga ko la prêtrise, l'exercice du prêtre, sur l'exercice du prêtre ezali sermon, ezali service. Siko mutu moko akoti na kati ya service wana, sotango koti na kati ya service wana eza difficile pour osala nini ou échouer. C'est difficile d'échouer parce que côté yango moni bibelobi moko te akoki kokota na bonganga wana to akoko s'attribuer na dignité wana soka bengamité lokola prêtre Aaron, soka bengamité lokola prêtre Aaron. Donc ça service mo okoko tango bongote soko bengamité lokola Aaron omoni lokwana. Donc ça sur le service. Alors na bandimi na basali obazolanda biso toke na organa lingala comme to bana lingala ezali bonganga ya nzambe, bonganga nzambe. Donc itolbite ki prophète afandika na likambo mais to vanda nango kaka parce que ta autozeta ya bonganga ya nzambe l'état où nous sommes et ça temps ya masapoté et ça temps ya olobela batu boete. La politique est à l'olenge nango. Alors on a tant de spiritualité, nous voulons maintenant que bonganga nzambe lobama comme il faut. Mon frère, oyebi combien ba souffrir ba landa biso. Oyebi que combien ba na sengwabi to landa père konde sikoyo. Parce que tant obi sacerdoce sera traité, directement je m'adresse aux gens, au bana ba problème. Et pourquoi problème là ko vanda libela pourquoi? Pourquoi bakana bangwe vanda kaka boy pourquoi yango moni bato bakomi na niveau ya nzamba zalani te okute peut-être mutabana ko sambela kala mazobe tolo lisolo Dieu n'existe pas. Oh mon frère, mais toi tu priais non? Ah non, nzamba za ko exister te, nzamba za ko exister te, Dieu n'existe pas. Pourquoi kolba que Dieu n'existe pas? Parce que ameki et simbité, aluki et simbité. Alors c'est à partir de là maintenant ils ont créé makamunyo so ebeba. Yango tozo mima batozo la kisabatu Seigneur Jésus Christ. Donc tant la kisabatu Seigneur Jésus Christ, donc on to fait comprendre batu. To fait comprendre batu que Seigneur Jésus Christ est ce qu'on l'a nié. Au quoi échouer, au quoi perdre té. Au quoi échouer au perdre té. Oui, mutakola n'a rien. Batira biso. Oui, bi lelo yo mon frère. Tolingi to zongi sabatu nanzela comme il faut. Ah te, nzambazala nete. Ah exista na été. Ah boerien. Malade on a sobela. Obi combien de pasteurs na moni? Problème na sana obi combien batuna luki mutakumi dépassé. Asu basute lo au sala. Mutola na biso siko ya tali abi rien. Na ko bimisa liste ba serviteur. Na ko bimisa liste ba servant nga na bengi. Ando betelo li solo. Tala oyo 00244 c'est Angola. Na benga kama matel asambela na zona ngelote 00234 Nigeria na benga ko kutubwe eloko abandi ko la kiso partout à benga mais a échoué. Mais gloire soit rendue à l'Éternel à travers cette émission. Ba koki ko comprendre maintenant les dieux de la Bible. Tano bis sacerdoce sera raté et ko raté te ba benga ba mekanzambe wana. Ba benga ba mekanzambe raté pourquoi? La Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ceux qui n'ont pas qui est net dans le mois de mars. Défi auto sali dans le mois de mars c'est Zamakas. Défi to sali dans le mois de mars c'est Zamakas. Tobé ça mois de la femme. Oui, ça il est bami bongo calendrier comme mois de la femme. Mais na yebisi ba femme stérile. Na yebisi ba femme stérile. Na yebisi ba femme stérile. Que femme stérile, réjouis-toi. Si tu as la femme stérile, tu as la minute, tu as réjouis-toi. Ah, père, pourquoi tu as réjouis-toi? Tu as que stérilité dans la Bible existe. Anne, tu as exemple, exemple parce que ceux qui Anne a botakati, a tikalaka bongo til leloyo, mais le rose de stérilité tout est caché. Mais nous bénissons Dieu parce que Anne a Zouabana, a Bota.
mais baseka kai lelo na sa femme stérile moko o baseka ki o ba loba ki pona ye ba finga ki ba chola ki babi voilà yo ndongo sano ko bota te ko tika la lolenge wana na ngina yebisa yo yo ko bota o tika la lolenge wana te tu auras des enfants et quelque chose va se passer et nazo kwa na émission benga to kumisa nzambe et tangu yo so benga nous bénissons Dieu et en mona ba émission to lobaka ta bazo benga ba kwa kana nzambe. Merci beaucoup. Je crois, les chers téléspectateurs, vous avez vraiment branché pour notre Kolanda émission au NJ4. Je crois, Moussa Nzambe, Alobi, Tangoza Kobenga, Zalana Kondima. Croire au Paina Yesu, que Azamo Konzi, Pemo Bikisi. Wana Zomona, Kuna, téléspectateurs, sur Bazolanda Bisso, na moment Oyo, na Europe, na Zine, Océanie, na Afrique du Sud, Wana Zomona, prophète Achipap Samba, Wana Jobu, Wana Esika Zali, vraiment, Aza vraiment réjoui, Korana Moussa Nzambe, Wana Zomona, les Gazellois, en tout cas, Tchelika Nzambe, Bonganga Nzambe, et rata jamais. Wana Zomona Bongo, Maman Sandrine Bala, en tout cas, Zamba Pambola yo, Bisiko Zali, Zamba Zongisa Mingi. Oui, papa, et ça, la motuna moko. Kolobi bonganga na Nzambe et ratakate. C'est comme si vous êtes trop limité, mingi. C'est comme si c'est un miracle et non la parole. Est-ce que vous pouvez expliquer côté wana? Est-ce que bonganga na Nzambe et ratakate, vous parlez plus de miracle ou de la parole? Mais bonganga Nzambe, yo moni nganga bima za la parole te. So nganga bima la parole te, c'est ça aza nganga kisi. Bon, nous parlons de Dieu. Parce que babi mokota ko kota na bonganga Nzambe so abengamite. Être déjà appelé, ngiola c'est que au koti na masolo ango, au koti na makambo ango. Donc na bengami musali, na pasteur, na ba brebis. Donc na bengami déjà nani musali. Au bengami musali au koti siko na kati. Et être serviteur de Dieu, ministre, ngiola ki sa osa ministre d'abord de la parole. Parce que kokota mobimba na Yesu. Oh, mais c'est fin. Mais ça soukati. Kokota mobimba na Yesu. Moza jamte o sepela. Donc c'est la parole de Dieu. Parce que tant la parole, Bible au commencement était la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et Vanika chair te mi habité pas battu. Bonganga Nzambe yango wana. C'est clair. Vraiment bonganga Nzambe yango wana vraiment yango tomoni papa to habité bonganga Nzambe yango pe teni pe changer comme ba robe. Non. Voyez que veste, on retourne en veste, on retourne tout. Donc il va y avoir un côté. Ratakate, jamais côté raté. On va avoir un tennis sacerdotal. Parce que les gens ont un tennis sacerdotal. Vraiment, la saluer parti. Dans le tennis sacerdotal, les abonnés. Donc, nous avons soit zobenga leloyo. À côté de la liste d'exaucement, il y a réponse que Zambo a salé les colonnes a changé. Yango moni nangina yebisa bato boye na mukuse. Abota to bonganga Nzambe. Bato bakoti na kati ya bonganga. Baza or makamnyo so bino boyebi. Olandinga baza or makamnyo so boyebi. Parce que pas Nzambe aux enfermés. Pas Nzambe aux enfermés. Tanabi pas Nzambe aux enfermés. Directement dans ce monde nani na mona bonganga Nzambe tala Yesu Masia Bible lobi azalaki maître ba benge maître so ba benga ki maître tengo zalika mususu donc le maître ngolo baki azali na divinité nyoso kati na ye ana bonganga nyoso atamboli na bato mayebisi bango era masuwa ba osola na bato bi bon na sisi bote ya bino boki na bino oh ba ko babi e comme sur comme benga na biso aboki na bino boki na nde na bi bokende moko apetola lobi abi ah musakoli okobenga biso na makasi tokende abi bokende yo kaso apesi sagesse habitala oyo ba masuwa partout ezali souté pour lelo yo évangélisation to ye na ngamo libongo ozoba to kelpe masuwa tseli ga moko abina comprendre bilote na bibo kota masuwa bokende batali ga bibo pa mettre ayo sala biso ma mususu parce que so baniki bonganga nawa ayo betsa mbula to yo kitelo mususu oyebi ki ba potre nyonso ba kota masuwa bakei ba bengi asuka ba bi mettre yaka to kena ba bo kena bino na mnanga osala oyeka tika lini na ngambo libongo masueki ba potre bazongi ba vandi fatigue ba mutu na ba biango mutu akamtandeni aka fantôme wa mutandeni bye bye batala 3h du matin yana zone likola mai
Yo na kolamai. Et là le so benga kenani. Fantôme. Parce que mon temps autant le kolamai il faut benga fantôme. Babi oh yo azaka fantôme. Asa muta normalité, jamais muta normalité. Bon fantôme. Mais nous bénissons Dieu. Yangwa yebisaki petelo. Abi sokyo ndimi kizanga. Yaka. Apusaniti. Donc le sacerdoce bazo croire na bonganga. Bato ba pusana. Ba kumona makambo esala maka. Ba pusana. Doba luba musikate. Yango moni Europe, Asie, partout. Sacerdoce et ratarati. Boumela qui vient à Liboso, et l'auréati. Mais boumela deuxième fin. 20 boumela. Et outi nango na ba vase alibanda. Ba vase qui destiné pour la ba juif, ba sorole la makolo. Suko wana nde 20 boumela. Et tout le bi bonganga nzambe ratarati. Tozo yebisa bino nzamba simo kimbangu. Oyoka simo kimbangu. Peut-être on a poto to bi simo kimbangu tuni kombo nani. Un grand prophète on nzamba utilisé na Congo et monde ndima. Na auto sa mo ba tour kota na taper mo ba site simo kimbangu wana, je bénis Dieu. Donc même chose na ko loba na yo place sur ça, jamais ekoki ko rater. Na ndima kanzamba apôtre Bolia maga auto kufane que son âme repose en paix, le numéro 1 église Bima a salé la kinzambe na voyance comme il faut. C'est clair. Na ndima kanzamba idina bala. Biso tozi occasion ba suka kolanda ka idina bala. Kolanda wana to moni nzambe ne ya solo na makambo esalama. So to beta li solo nini papa yo so zana betelo li solo nani. To moni Idausa to ke Nigeria ko tala Idausa na Benin City. To tali o nzamba osala. Est-ce que nzambe wana yango na so tuna bato so landa biso. Abongwana na tuni bino abongwana soki abongwana ti benga. Au moment où benga, on a droit d'Issakoli. Et ça 1J4, non? 1J4. Vitesse et à ma casse. Tu as vu vitesse et à ma casse. Benga. Témoignage. Benga pati. Benga biso. Na yebisika mutazolan. Pourquoi nous défier? Nous on a défié le diable. Parce que le diable a tungi si bananzambe. A côté si stérilité na batu. A côté si ba problème na batu. Tala ndeko bana kenda poto mukande zate. Tala ba esi manae. Bazwa mikanda. Kolela na kolela tous les jours. Avant na poto men ko la prisonnier. Basia kitoko bakuna na poto. Mais yo frère babo ya ko kakato proposer mutu lelo après 2 semaines ekoufi. Est-ce que miye barato za conduire l'esprit nini? Aye barata ça conduit l'esprit nini. Bah on comprend n'était pas conduire l'esprit nini. Mais moi je crois à ce Dieu là. Ou à ça là les colonnes ça qu'on visiter yo. Tala basi qui tourne ba vendre. Tout d'abord point ni ba balate. Banda retourne. Bah qu'on fait comprendre que t'as sous mari de nuit à l'attendre tonaye. Bah esprit démoniaque qui l'attendre tonaye. Et bon mais vendre ça sur la vie naye. Chaque samedi, bitambola tambola. Vendredi, bitambola tambola. Mais nous croyons maintenant, les dieux de la Bible peuvent visiter cette famille. On dit famille Zolanda, Dieu peut le visiter. On dit comme biom to Zolanda lelo. Bah na moyen zakilo ko hasard. Ah hasard na ne père konde. Mais na ngena yebisa yo, pa na biso hasard ya la raté. C'est Dieu qui a permis Hollanda. Yango na yebisi yo. Je te permets d'appeler benga na yo toko sambela peut te défier pour le mois de mars stérile maladie incurable na C peut te yebisi ba muto aso benga to sakola o muto ambiro sakola un voyant ils a donné so na yebisi bato ba benga bato tu ba Hollanda to sakola peut te bondela pona bango je crois yango. Merci, merci papa. Je crois que Nzambe nyonso boza vraiment ya kosepela pona kolanda mosali na Nzambe, les prophètes Condé, les prophètes de la nation oyo amemele sous message oyo ezali espoir. Wana zomona bana Paris, nazomona les gazelois, message espoir yango oyo. Benga okozwa lisakoli pe Nzambe akotika yote. Nzambe oyo asaki na fête ya Kana asa capable ya kosala pe epana yo. Prophète, siko pona bandeko oyo baza pe na posa lobiko baza na ba hôpitaux baza na ba soins intensifs moye ba poussa na te ko ya peut-être tout bien ko benga te okoyi ko yebisa bango nini pe okoyi ko sala nini pona bango est-ce que eza pe na ba to pe baza na sida soki pe ba ye et pas na Nzambe na yo est-ce que ba ko lobiko? Mais bato ba yebate o moni te na bane bato baza na ba soins intensifs problème na peut-être makelelo côté la bango kaka
omoni ekote la bango akesili. Cela veut dire quoi? Ekote ata kokota kaka. Ekote la bango kaka. Donc pour ngana koloba, ça veut moro. Ah, merci. Donc na koloba ekote la bango. Parce que Bible le bimini. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole. Écoutez la bango kaka. Écoutez la bango kaka. Ce qui écoutez les bango c'est fini. Écoutez la bango kaka. Donc au bazam aussi écoutez la bango. Et au bazolanda acte na foi le soit benga. Donc acte ya mutazo landanga a benga. Parce que on a problème là comme ça tali kaka total que leki. Koleksa le roboté benga. Dieu sait pourquoi. Benga, et tant ozo benga, ozo kota na ba séance sacerdotale. Et ben mono nzambe a osala likola bango. Moi tant olobi bango sida. O tant olobi sida, na yo kanisa sou pasteur moko, apôtre moko bi kinga apôtre na ndo luke, na kina otala apôtre wana, na kuta ota sida ne ba obike legelanga. O bi apôtre onani. O ni na ba so ba nga ba biso ba apôtre. Na kena otala apôtre na kuta ota sida ba obike kana Kongo na biswa. Et apôtre Sikatenda Yadi. Apôtre Sikatenda, que son âme repose en paix, le loisir n'a pas moïté. Na kenda on qui revisiter, na okuta bato sida ba yana ba réponse. Na biki na sida, asasi wa na biki. Na ebisa papa na nabi, oh. Siki nzamba bongo na te. Siki nzamba bongo na te. Abi mi esko na yoka elongo na bomba pa na bi ba force à miracle te. Nzamba biki saranai. Nzambo seleki Abraham, nzambo seleki Isaac, nzambo seleki Jacob, ausele nga penza okobikisa. Na vana ya kopa bia. Do sikatenda bane romone lokola ka bongo bongo. Ah, na yo comprendre. Ya mona zo sa bateau ba Hollande. Maladie est incurable. Et si la ka. Et bikaka. Papa, et si la ka. Sida, et si la ya solo. Omni cancer. Et si la ka ya solo. Ndeto lobawa, je crois peut-être na ba semaine où tu as l'émission délégation aux autres à Finlande, aux autres à Londres, aux autres à passer par là aux comme na Congo, na Kinshasa uniquement pour la prière sacerdotale. Na quatre sites les autres aux ta relaxa bande quoi na pe ko témoigner Jésus-Christ. Donc juste pour dire quoi, Dieu le Dieu de la Bible peut faire au-delà. Mais si ko na zo beta ka setene log mo pona bisara bango, botika yeso sala. Tana bisi to botika yeso sala. Tolinga to so publicité to tona si ma caméra parce que so publicité tu na si ma caméra ba filmant côté c'est ça la discrétion que Dieu m'avait dit par rapport à bakabatu et de pour la publicité na si ma caméra donc muta so comprendre que tu exposer binoté toi na discrétion vers bino mais yo ozo landanga particulier Dieu peut faire parce que tu so lever nzambe morobo mais il guérit en secret oui qui bloque na ba to ebele ba ebiangote. Femme samaritaine a coûté na Yesu wapi. C'est un secret non? Il y a qui n'a plus de Jacob. Il y a pas plus de Jacob. Aibi maina zoto kana 12 arba stratégie na ndaku pour qu'il a mi bale bele. Yesu est pas qui na nzalati qui ba côté là ba il pas plus de Jacob n'esprit naï. Mais tant des esprits coûté une place moko. Ba lobi qui moi soit na bien alongana. Yo mu Yuda nga mu Samaria. Est-ce que biso na le rapport est ça? Et là on y a yo pesa na mais ba no discuter. Yesu atabiso na memi mamona ki musuni to échouer. Amemie na bonganga nzambe amemie na dimension sacerdotale akotise na dimension prophétie abiyo kuti to solo no boy talaboy yo comment ça changer de na moni ko prophète le solo changer et que moi sinim takina au témoigner est-ce que yeso no beta le solo ne bon répondre nga bino bola na poto yeso no beta le solo na boya ayibisi ba ekoli bino boya bete miniti tu na vanda ikuna na ina femme moroboy femme ngo kutu boy na bete bisakoli na lebele boy boyoka ka témoin n'importe quoi à la télé baso ko c'est la rayer sur makambo laissez Jésus travailler parce que ceux qui Jésus a travailler témoignage Jérusalem ya Yesu yemoko témoignage Jérusalem ya Yesu yemoko ya moto zo sabato monde zolan en particulier bengana ka téléphone ne to yamba to bondela yo moko témoin ya solo pour sacerdoce au cause de l'amtuté et ça yonanga oyo ko mona oyo sala melayo yango témoigner. Oui prophète tango solo babongo nazo mona siko lisolo ya pasteur moko yepe abandeka ko tera ka sacerdoce ratakati na njili mais ko koma na moment moko moi na ya fidèle na Abeli abandi ko loba
sacerdoce erataka te ndenge aza boye mwana akobika il faut abika soki abiki te nakokata bilamba na ngai natiki mosala na nzambe e lelo tozoloba mwana wana abikaka te akufaka mpe pasteur wana ye mpe ayaki kokufa. Est ce que okoki koloba nini par rapport ya likambo wana? Est ce que pasteur wana azalaki na kondima, azalaki na confiance na nzambe na ye to te? Okoki koexplike nini kote wana? Parce que azalaki mpe na kondima lokwa yo ndenge ozoloba boye sacerdoce ekataka te mais eye koarrive mwana wana akufi. Eloko nanga nayebi yango te naobanga na loba kutu leo nini bango babiye bane kuna yo tasu ntaloba eloko ayebi yango te parce que Bible est super avec les dieux de Paul bafimbu bazwaka bayebakati chacun a un nzambo yambi on a te nzambe o yazo sambela babi to yebi Paul to yebi tel yo nani. C'est clair. Donc bref pour nayebi sabatutu azolanda biso c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Là la besoin babenga to sambela nzambe wana babenga to sambela nzambe wana et quelque chose va se passer. Donc pour nanga po sacerdoce raté za pasi nazo bandele za pasi penza na mona te Yesu a raté. Il est l'alpha et l'oméga. Est-ce que batumo ba olanda bakoyo ke sengwa Yesu papa et maman na ndako bakoyo ke sengwa Yesu sacerdoce erataka te toza l'équipe ya bagania oya biso si to bunda to longa Yesu na biso fait ya muno komo kota duti o kota Yesu dute o yeba solo ko sala te ozongeli bakamso yeba te. Donc vraiment yango wana donc ça ba réalité o makamtamba sala. Merci prophète yango biso pe na NJ4 tolobi sacerdoce erataka te. Sacerdoce erata jamais bana poto bana Amérique bino nyonso to sepeli mingi bozalaki vraiment ebele ya kolanda émission na biso 1J4 wana zomona bongo yemoko le PDG Pati Libondance PDG Pati Libondance fulanga penengo fula ba mususu wana zomona bongo les représentants 1J4 awana Kinshasa yemoko le DG Aisha Basilepo bokotuna image bozomona oyo lokola miroir tobombi secret tobombi eza yemoko kambo lungelo nda simbi image oyo. En tout cas bana poto to sepeli ya trop pour être bobengaki en tout cas ebongaki na biso te bana ko réaliser o ezaki promesse to ebisaki bino ya koyambela bino mosali na nzambe monene le prophète Israël Konde to tambolaki vraiment na arrache pied elongo bongo na yemoko les relationnistes mukendi kalala tutambolaki pona kolukela bino mosali na nzambe. Je crois bisika bozali bosepeli bobenga benga bokozwa oya bino lisakoli pe nazoyebisa bino sacerdoce erata jamais. Alors prophète eloko asuka okoki koyebisa bana nzambe o balandi biso mot de la fin okoki koyebisa bango? Ouais na yebisa batutu azolanda biso baza na posa bazwa ba orientation tobani na France o tout baza na France na lisi batu nyonso boza na mboka France nazala mwana ngaza na de la maison du sacerdoce à Paris le prophète Alain Moussodi. Le prophète Alain Moussodi à Paris wana bino tout wana besoin service d'urgence beaucoup ko yape boyana droit ya bilo sacerdoce bana faciliter ko bengai yami balé bandeko bazana niveau ya Londres d'Angleterre la maison du sacerdoce na kati Angleterre eza ba servante ba serviteur bazali Maman Esther la servante de Dieu la prophétesse azana kati ya Londres c'est ma fille oazo représenter ngakuna déjà ceux qui bobengi bino bato Angleterre bo pesa biso coordonner Angleterre beaucoup joie et bato ba na biso na Canada toza déjà na maison du sacerdoce na kati ya Canada na Alberta dans la kati ya Alberta tozomona la servante de Dieu Esther Magloire et Benezer donc wana na kati ya Alberta place bato bazo sangana donc wana bato bazo sangana na Canada na Alberta bazala bazo sangana et merci pe na servante tous pe na kati ya Canada Maman Anne-Marie Nakatala c'est une servante de Dieu à Montréal azwa pe Congo donc la servante de Dieu bazo landa biso Zambe a bénir bango et to bo sanité na place wana toyebisi bango jamais erata érotique jamais qu'on raté ba reçoit surprise
1J4 bapesa bango image te dans na 4 donc na service on a ça les 4 mais topesa bango image na 4 tobombeli bango nano doza na mboka moko bien eza muke mais sacerdoce ngu pelisa moto 4 coins eza encerclés mais dans quelques jours bazwa message que sacerdoce eza na kati ya ville wana donc yango tebisi bino jamais erata donc zamba pambola bino nyonso na bosani te parti libondas vraiment na baki na émission liboso comme ça liboso faut na saluer très bien vraiment c'est mon frère soit bon ça va témoignage bien ya banda alors moni nde baloba ba serviteur lokuta tondimi kolo site oyo apesa na témoignage soit pesi témoignage nde bato ba oyeba maintenant moto ba yambi na kati ya site ya on a bien lingue mingi et arrivé na Kinshasa ngam na préparango pour moto ropela na ndenga makasi bayeba kaka lokola mutu mwa kiasali maka mususu mais mayiba etikana mayele mona mutu naye mayele za na kati ya mutu naye yango ce que comme ko exercer pour ba tout ce que ba comprendre réalité ya makambo yango donc yango wana et zamba visiter la servante de Dieu tout bon la biso parce belé moi tant ba comme on c'est ça été ben na ibisi ndekwana na bi ndeto ba kiza kite use bango ba ibina divinité donc cela veut dire que ba yebina no bonganga nzambe tu sala na kata via mutu donc nzamba pambola la sœur divine na musala ba osala ya makasi quelque part sur les bateaux zo sala moko c'est bon et nzamba pambola ye na agence munene oyo tozo lancer yango je crois kala pété bandeko ya J4 bazwa ta ya comprendre agence oya munene DK business agence bazwa na facilité ya ko expérimenter pe bo sepela makambo ebele zamba pambola bino bo benga biso na suka tozanga te ko yamba bino pe tosambela na tina ya bino mutu ali boso ko benga ngana osambela soko bengi nga tunanga papa na 40e donana besoin tanga 1 2 3 tina 10 000 personnes mais soko bengi nga kakolandaki non yeba code non lobaka papa na 40e appel na oye biso niveau appel na yo so benga baka na 40e appel biso to 1J4 le problème est zamba pambola bino nyonso et faveur nzambe toi qui accompagné na le prophète Eli Tutwana zamba pambola mfumu et assister biso à l'émission zamba pambola et pambola tous les hommes de Dieu partout aux alliés jamais errata. Merci. Oui, jamais errata. Nzamba pambola le prophète Archipap Samba na Djobu yepe azalaki branché pour la Kolandango les Gazellois na Paris to pesi yope bambo théâtre et to bosanité si bémol melulu na sidaf ya yope yango na pe ba salamu ebele kaka ndenge to solo ba professionnel bango nde bazwi mosalango amen ba bazalaki nyonso bazalaki ba amateur nyonso to popoli bango to tie bango mosika yango wana sikoyo le PDG Parti Libondance PDG Parti Libondance apesi biso chance pourquoi pas biso yonde ba professionnel tozi musala amen na moya suka na zebisa tous les fans il y a 1J4 bino nyonso bolinko landa biso bozala toujours branché et je vous dis ciao.